et surtout na koyebisa na Mike Lokamba. Mike Lokamba, balobi, il faut t'occuper de tes oignons. Donc, s'occuper, on est là pour communiquer, informer. So, mon actualité zati. Mon tandis que tant qu'on a mis bien à rapito pali, peut-être a mis bien à rayer mon père, comme on bien à de kingdom. Ça veut dire que les lots, bino bo pesi accès, que quelqu'un piano lo bakeno a za danger. Kerel Mboyo, namoni boza na mo ba trait de ressemblance à famille na Kerel Mboyo, boza bandeko. Kerel Mboyo suna. Oh basala kana Mike Lokamba, basala analyse rofinga ken piano ko selima kam. Na ebite, na ebi fimo azana tampo oui. Et le Rwanda, et ça l'a bien été, et ça qui vraiment, nous a très dessus, un responsable père de famille, le rôle à Ken Piana, Bacha et Kraka, Batuna Balabala, donc ils ont dirait, Balinga qui va minimiser Ken Piana. Kokani ndeni biso to famille métis o mona ndena zate o mona ngatena biso to famille métis to kokani te koloba subongo te na biete mais ce azaki convoqué et le côté bakeka basolo na ndenge na bango ba liesi ba magistrat ba OPJ soki bini o ba benga ba OPJ ba commandant ba ekokanga mutu brusquement tandis que appelle likamwana ezalaki ya Ken Pianati. Non, na ebite na leke na kitoko na leke na nyoso comparé nga na ndeni. Leke na ya pembe pembe. Vous savez ba très bon ndenge moko. Ça pemba choko nga na famille métis. Ce qui caméraman ya Ken Piana qui abundi na mutu c'est pas Ken Piana. Tout ça la logique. Déjà acte bongo ça montre déjà que c'est la jalousie. Ukoka Kerel Mboyo na mbanga penza. Kerel nani? Kerel penza so Kerel otangela Kerel. Kotangela nga communauté totanga mto fula. Tangela nga fi wana tampo. Otangela Kerel ndeni. Nga na yebie. Ozo fula mto boende. Nga na yebie. Kelo kangope au bolunga bosa Ken Piana simi na ngote donc Ken Piana lelo aza quitté aza en liberté parce que a père de famille banane na palais bazana beso ba mona et donc to lingité problème au patcho azwaki et comme na Ken Piana parce que na mona ba lobi Ken Piana et je reste malé après bango et kozala Jubek et ça n'a pas si tellement tout en taina aleki na nyonso na derrière pour l'équipe. Oh, bon besoin bien na nyonso, na leki na nyonso. Bon na poitrine, ça poitrine avancée. Bon monate. Papa filmer nga bien ko monate. Ba patron musuna mona ra bwana ba chaîne na télévision donc boza ba journaliste to ba chroniqueur ya formation ti bouta na ka bouti na ka bo no fa no msu quelque part msu na njili na masina msu quelque part ba simiso ka micro pa fimo ba na pota bengi andeni ni cop zwa boy mais biso ba na ba Jubek musala oyo to tangela ngo chic Alda se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Taba. Cadre qui toko pour kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité à kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien tabaya moto na kwa
kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Jonga Nganda Taba awa musale salama kitoko tuna ngai nini chaque weekend babengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya deux fois te boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Bonne réception, bon entendement, envie d'une excellente méditation. Na bagnon se bazuli bako kolandanga ba tout na côté na parler na bino sans kosenga autorisation, sans ko beta porte na bolingo boranango entre biso na bino, ba ta film na ba bonné na biso, bo autoriser nga quand même. Lelo naza na plateau na Peggy Titan, à sa confrère na nga yep intellectuel, l'intelligence congolaise, biso so ba tamali to na plateau, to ça sous na ndeko na nga vraiment difficile la belle. Ba lui moi c'est kitoko, moi c'est bonzenga, moi c'est pembe to me kosola par rapport à analyse tout ça l'analyse par rapport à ndeko so ken piano bakanga ki na Jires Malele to ebite na mondo to ba tricage à makasi kokosela baninga makambu kokangisa baninga kolinga via muninge beba okozwa nini kobebisa via muninga. Peggy Titan, bonjour. Ouais, bonjour Djoubek, l'homme à la Lexus française. Bonjour Nakler Boboula, le mignon garçon de Paris. Bonjour à mon vieux Blanchard de Londres, na PCM Botebisikaza, ainsi qu'à mon vieux Blaise Baston, au Azali Kolandanga, Inamo Sinaï Virginie Baston, depuis Lyon, Batnos Balinga Peggy Titan, Henri Modogolongo, ainsi qu'à mon papa Joe Lili Atala en chair et en os. Na profité pour l'occasion, na repesa mbote na yana Clarisse Loué la na Nantes, na bosanité Élysée de Nantes. Na mama legi nanga mwana gitambo atongo mwana kantes mwana ntelo na bosano jamais Madel Ngoi na bosani ote Gigo Mateta Bobette Kimbembe bambote belé Yayet Mbu mwasi kitoko ya pembe de longue jambe dame Nathalie Mbu bambote belé vient nanga Patrick Mbu mwana madame Mbu vie Mbu na ntelo bambote belé Peggy Titan lelo na monde sur internet baby ekomi kolinga ko triquer baninga koninga muninga kinesika pasi akene makala muninga za la coffret quelque part atika bana na ye atika foyer na ye atika mwasi na ye na ebité par rapport à image mambo kolela ndeko na biso ken piana na Jires Malele yo personnellement tango yoka yango sala ki ondengeni. D'abord moi j'étais très dessus et le mot jalousie existe le biso de comment ko ignorer ngo. D'abord de un il faut bango lelo moi j'avais le problème avec ken piana mais des gens m'ont appelé ba ebisanga omoni balobara mutu soki asali lelo malamu fo kondima mutu pe soit les premiers fo kondima ken piana aujourd'hui azo ça la fierté ya ba chroniqueur o lelo za number 1 na biso o batala ke mingi parce que ba fan ya Kofi ba fan ya Fali ba fan ya Weranson o lelo bango bana ba fan ebeli ba préférer ken piana donc par rapport wana soki ken piana dans ba règlement de compte na batu mais gozalate ke non pour na ba linga ba sala yango pour na ba tchena pasi déjà eza jalousie déjà et loko wana esalenga bien te ezaki vraiment nezaki très dessus na romona responsable père de famille loko la ken piana ba tcha ekraka batu na balabala donc ils ont dirait ba linga ki ba minimiser ken piana c'est pas bien par rapport il y a d'anthologie éthique journalistique biso toza ba noble donc mutu d'abord arrestation à bongo oza surpris de un mutu neto yebi na loi ezara soki mutu bimbo kangi bongo c'est que aboua qui peut-être babenga ngoni et loko ba ko convocation mais ce ezaki convoqué té et le côté bakeka basolo na ndenge na bango ba liesi ba magistrat ba OPJ soki bin o babenga ba OPJ ba commandant ba ko kanga mutu brusquement tandis que likamwana ezalaki ya ken pianati to moni ba rimeur ba radio trottoir ebimi oh boy nani abeta ki Cresco abeta ki soki
caméraman ya Ken Piana qui abundi na mutu, c'est pas Ken Piana. Tout ça la logique. Déjà acte ça bongo, ça montre déjà que c'est la jalousie. Donc le mot jalousie existe. Si bachamo na dictionnaire, donc ça veut dire que jalousie existe. Donc na radio tout temps bato basali ba analyse, ba fausse analyse, et surtout na combo ya Ken Piana to ki ba $20 et surtout na royebisa na Mike Lokamba. Mike Lokamba, balobi, il faut t'occuper de tes oignons. Donc, s'occuper, on est là pour communiquer, informer. So, mon actualité zati. Mon tandis que tant qu'on peut mi benga rapito pali, peut-être mi benga raye mon père, mi comment mi benga de kingdom. Ça veut dire que les lots, bino bo pesi accès, que ken piana lo bakeno a danger. Peut-être chose avec ko beta on pe kara, malgré que mon quelqu'un m'a pas, on commence à l'analyser parce que aux ala qui n'a vraie information té. Tant déjà yo sali analyse. Au taper à côté, au lieu de $20,000, ce que ça $20,000, plaignant, il fallait à mon nana, à l'obake, Ken Piana, à qui fait $20,000, ou bien so bois croquer moto. Donc ils acabent babilo comme vous, nous avons une diffamation, bakangelango. Pour n'engager vraiment n'engager Ken Piana à poursuivre. Bato basaki ba fausse analyse basalaki balubaki biloko mobo o eza kutu yango te, mais tangu Ken Piana za quitter lelo biso to ko comprendre ngeza jalousie. Donc jamais to finga na biso, mais ko kinga mutu a o mema mutu na tangu na ninga pasi. Donc solo pe Ken Piana kufeli yeba ke bato na pe ba ko sala ka analyse, ou bien le Ken Piana a eu problème, soit y accident na souhaité yango te bato ba ko sala derrière on a ba sala ba fausse analyse. Donc eza bien te tout ça non d'abord l'amour tout à la retoboy. L'internet c'est pas l'église, mais babilo ko mususu photos za kana ba limite tango linga ke non muta ke natanga pasi pour na sepela. Déjà c'est la jalousie. Donc pour moi un message wana nazo ki yango bien té. Donc ezaki vraiment bien té pa nga ça nga pasi taka na comment lo bakeno Ken Piana za collaborateur nga pour la vie et le pas fongola nga mutema tozo marché tozo année bien a benga nga pe na téléphone. Déjà de ces bonne entente on a déjà de comment nango dans na ko linga té que Ken Piana za na place à pasi. Donc ça la nga pasi maintenant on a yo ki ba rimer na ki marambo bato tout balinga Ken Piana te. Donc eza nango important te. Donc eloko ngo pe o bolinga bosa Ken Piana simi nango te. Donc Ken Piana lelo aza quitté aza en liberté parce que aza père de famille banane na palais bazana beso ba mona. Et donc tolingi te problème au patch azwaki et comme na Ken Piana parce que na mona bato balobi Ken Piana et je reste malé après bango et kozala jubek et ça la passe. Pourquoi bino bozo ki naka bon intoxikaka o tozo ça les amusala tant tozo na ba guerre na biso bo supporter ba guerre parce que bino pe bozarana Botakarabat. Ce qui le Ken Piana a le logo oh yazo prétendre et ça y s'engage que lui. Donc tous à la bien, tous à la vraiment bateau concurrence il faut à la loyale qui est concurrence c'est comme un thème mabé. Donc là pour moi pour nous à la bref et ça jalousie bateau tout bakena qui va monter qui ba biloko ka pour na Ken Piana ba koti mambebele. Donc Ken Piana lelo nzambe à Sali, nous avons tout ça, Ken Piana a quitté, comme d'habitude, donc pour moi, na s'appelle na axe haute. Ceux qui battent Bazaki derrière Ken Piana, tout c'est pas si bas, l'homme moissonnera c'est qu'il aura semé. Si tu donnes une selle arrachée de la terre, c'est si tu rentres 10 fois de plus. Mais si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête ou l'ouragan. Celui qui tue par le P périra aussi par le P. Par rapport à l'image comme on a, ndeko na biso, patron à chaîne ya monene rola, Wantashi télévision, Jires Malé le Wantashi, bakangi Wantashi, bazo benda Jires Malé le roi Mouibi. Et ça n'a pas si makasi. Et ben de sur internet bazo commenter que no baza ba miibi, escroquer $20,000 à Batou, ko blati samuninga étiquette mabe, casquette mabe oza yoté par rapport à image et surtout Jires Malé la en Afrique d'ici d'ailleurs na Kinshasa biso to yambaye asa mupaya. Bien qu'il y a Congolais mais a évolué au niveau Afrique d'ici d'ailleurs na cadre boulot poto bosaka. Comment on a besoin de milliers Malé le ningwani salenga bien ti. Et quand ça na biso de to na Kinshasa awa. Comment on a besoin Malé le ningwani yo personnel mais ça la yonde. Na salenga bien ti parce que naza pe collaborateur ya Watashi télévision. Donc et ça salenga bien ti bada ba frère nanga ba collègue nanga et ça bato peut-être ba kanisa ke no pegi titanzana guerre na bango sopé na mon problème na bango et ça salenga passer surtout comme même mutu na nani na passer nga na mesana bongoti na lingate mutu souffrir. Donc eza ndenge na ngati eza façon na ngati éducation na ngati ya komona mutu souffrir mutu ke na ninga passer. D'abord je reste malé les un garçon très bien on a bandé ko juger de loin mais les lo na zalana bino ba jubek. Donc déjà babi le pardon est une
force qui libère. Déjà né na koma bino déjà le lo bien na ko lingate mabesu ya donc quand on travaille professionnellement. Donc les comme déjà les a quitté na moni sous eza sous na problème parce que baza déjà libéré. Bato no soka ba salaki ba montaki ba campagne na bango ba montaki ba montage na bango ya mabe contre les deux frères nanga Ken Piana na Jaurès Malele déjà nzambo yo o ba maman na biso ba sambelaka déjà baza libana lelo ba continuer boulot na bango ba sala kaka ba pe ba patron ya ba site na bango pe ba père de famille. Donc c'est ça quoi. Si comme ça tous ba journaliste presse en ligne na ebité biso nyoso toza maîtrise à déontologie journalistique bien que biso ba parvenir ba tanga ngote onde ba loba biso ba kinoto ba miso makasi ndokité courage belé a commis le journaliste. Est-ce que na déontologie to bi que non faut que na source épouser information traiter au puis au diffuser mais eloko on relation Mike Lokamba sala ki non au vérifier information t aux maman on dit ça la analyse selon you avec des commentaires divers. Est-ce que on a biso Mike Lokamba a ça la maîtrise à déontologie journalistique? D'abord maîtrise c'est trop dur la diffamation. Et ça, et des captures à mon tour, surtout ceux qui sont professionnels ou bien on a patron et chaîne. Déjà, tant on s'est dit diffamation, il y a qui na site non déjà bon na kebino tout besoin n'engagement encore. Et nous on lobby qui base sur information na source. Malgré que quelqu'un peut frère na aime sous bazar na guerre, mais peut-être ils a qui on dirait le romo qui monté, alors qui a monté le romo boa bim ça $20 000. $20 000 et un bon et belé na Kinshasa. Ah donc tant yozo ça la bongo et le romo za diffamation ou ils a bongo pour moi. Qui peut vraiment mutumoro boye pour nazara monter à malamu il fallait poursuivre bateau basaki diffamation contre Kombona donc réputation basomba ngote donc toza bandeko totsika ko ina bilo mo ba patron musuna mona ka bwana ba chaîne de télévision donc boza ba journaliste to ba chroniqueur ya formation ti bouta na ka bouti na ka bo no fa no mso quelque part mso na njili na masina mso quelque part ba simiso ka micro pa fimo ba na pota bengi andeni ni cop zwa boye mais biso ba na ba jubek musala oyo to tangela ngo chic to zela ngo formation na yebi éthique journalistique na déontologie journalistique na yebi ngo na yebi na ba article journalistique na bindeni mamango ndenge zala surtout na ba loi na biso ba journaliste mais batum su ba yebi ngo te lelo ngo musala na biso ba mo benga biso ke no ba chroniqueur pourquoi parce que ba mo ndeza musala mo ba désespéré que ofani na palin kaka boy ba ju cop mo bo simba micro non nga lelo na fouté la palin pour na nini na voyage pour na internet pour na musala oyo na pona presse en ligne parce que je travaille aussi dans ma chaîne locale Nabiso ba Horizon 33 ba Couleur TV na ça na ba Canal Mercure maintenant on a un internet na moni justement moi changement donc ça veut dire que musala zoba ezate eza musala vraiment oh lelo eza quoi domaine na ngai donc pour na bandeko vraiment ba luka ba taper à côté on est là pour communiquer informer donc ba yeba o bazo sala ba déjà ba komo ba yebango ba sala ba promotion artiste émission ba supporter o bango plutôt bazo soutenir bango donc batika babiloko ya kosala ba diffamation ezo l'accès professionnalisme était donc diffamation et surtout analyse Mike Lokamba sala qui est diffamation il faut le revoir ango aloba bien pour na azapeka frère na ba guerre wana et que mabe donc et pas na yé ayeba ke alakisi jalousie envers Ken Piana là je suis bref mais yé aloba ke Ken Piana ni mutalanda makamuna yé Ken Piana ni mutu alanda ba idéologie na yé Ken Piana ni mutu a créé chacun nga système pas ou succès ou impact d'idéologie mais là oh ya salisco na yena Ken Piana nani atumbola muninga nana kota kalikama muninga nana zara suivre les guides muninga mais moi pour moi je vois qu'il y a l'écart d'abord afimbo na fimbo ils ont audimat makasi que par rapport à Africa Elengi l'audimat d'abord Ken Piana il est parmi le chroniqueur le plus suivi en Europe et partout dans le monde et deuxièmement encore Ken Piana azana ba produit moro azape na ba journaliste mo o baza ba na compétence ba logo abino ba jubek ba lorachou malgré que moi bozanga abino na bi ke bino ya pito pale moi polémique mais R musala bozarana pour communiquer informer puis bozara promotion artiste et musicien o bino bondima bo ma produit un produit naie et surtout na internet donc bo soutenir yé et pour moi écart eza makasi entre Mike Lokamba et Ken Piana donc j'espère pas ce qui Mike Lokamba bakanga qui na niveau bongo et ngeza la kaka information est les cas normal ne bakangé mais sans diffamation
diffamation ni na yebi film na film ngali kana bongo te mais car ezali ken pe nazana ba audimat makasi ba internet ebele batake yo mona ateka ke so les canaux na ba chaîne les canaux na film au mona yo mon appelle des gens vont t'appeler donc ça veut dire que ken piana maré na kolo ba compétence c'est trop dur mais ken piana aza doyen na boulot o ya yebi stratégie ni na ko sala ke pour na battre les preuves on est déjà site le la film boza parmi ba site o izo sa fierté o ba la libanda o ba diaspora bazo consommer mingi donc c'est ça c'est un peu ça donc pour nanga dans un besoin ba guerre na bango témoin et loka ndike salami diffamation pour na $20 pour na boy donc ils ont dit o la samtu casquette à mabe ozo cha mutelo mabe donc ça bien té donc il faut to luka to communiquer bato peut informer bato. Merci Nazong na gauche nanga tout ça bon Divicia moi c'est à Pembe vraiment Divicia bonjour. Bonjour. Le bon makasi Bilisa Mungongo bonne santé. Ouais, je vais bien, merci. Santé Gito. Santé bien makasi. Yo moko monaka. Koyoka ki bakangi patron Ken Piana na collègue ne Julius Malele innocemment basala ke lokote de ba teki bango ba tekaka Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur notre sauveur. Yo penza yo moko personnellement tango yoka ki bakangi Ken Piana na il kambo asalite abi mutu na makolote et sala ki ondenge nini. Vraiment et ça là qui n'a pas si comme on a que non bakangi Ken Piana. Non coup monter ba montele comment bakangi ça là qui passe ko que non papa ya bana bakanga ya otika bana nani bakosele makambu tout et ça là passe ko ka bakangi mon boss Ken Piana et ça là vraiment passe ko ka bakangi Ken. Bongo namona ki ndikola sope Michael Kamba ça qui analyse Michael Bageno Ken Piana azamu yibi na Julius Malele ba escoka ki mutu moka poto $20 est-ce que nengo yebeli Ken Piana vient yo tu es sûr et certain que Ken Piana ko na niveau ko escroquer mutu to Ken Piana a cause na niveau ko yiba mutu? Non même pas. OK on repère ça comme conseil. Atika ko salir réputation ya mon boss nanga dans salir réputation nae amoni ba mo ba nini azon atango na site na ezala te yeso ba sali bongo ezala c'est pas nango te wana to benga ngo complexe azaka complexe ya boss nanga c'est pour cela qu'il y a sali bongo parce que ozaka bozini na batu ozi otango na site na poanie ko salir réputation mutu c'est pas bien comme conseil za malamu te okasi ndo sali bongo ozi c'était mais dans omi kitisi coûte en plus que on a le rôle la pour nanga mi kitisi pour nanga mi kitisi on a le rayon pour nanga mi kitisi pour nanga mi kitisi mais tout le monde na plateau analyse au basala on a Kerel Mboyo na mo boza na mo ba trait de ressemblance à famille na Kerel Mboyo boza bandeko Kerel Mboyo suna o basala na Michael Kamba basala analyse refinga Ken Piana ko seli makam na ebi film azana tampo oui wana ye na ebité na Kerel Mboyo na ebi kombo na ete mena mona film ko sala rapa na ye azana noir mo bleu ngana to kokani ndeli biso to famille métis o mona ande na zate o mona atene na biso to famille métis to kokani ete koloba subongo te na ebi ete yo na ye vraiment na beauté na leki non na ebi ete na leki na kitoko na leki na nyonso comparer ngana ndeni leki na yo a pembe boza pe ba très bon ndenge moko za pemba choko ngana famille métis ngana pemba ngaso na se présentant maman nga métis pembe ya kindoki ba grande sœur nga bango nyonso tu biso oebo biso no sozaka ndenge mo biso la famille métis ya za pembe ya choko mona tende bete tampo yo mona ngote biso la famille toko kana tinga na mwasi mbiji mnene partout mulai mbinga yo la tatalo pour comment soit la tita talo et centimètre au kananga tinga na mulai partout on kana l'accepte no mona ndena za est-ce que yo pena ningo zana awa yo ozampanza Ken Piana côté la patronne et pas côté la patronne Magilo Kamba yo ko kapena ko ka Kerel Mboyo na mbanga penza Kerel nani Kerel penza so Kerel otangela Kerel kotangela nga communauté to tanga mto fula tangela nga fi wana tampo otangela Kerel ndeni ngana yebie ozo fula mto ndeni ngana yebie yo kananga ngana leke na nyonso yo leke na taille oui na leke na taille na nyonso na tellement tout tano taille na leke na nyonso na derrière pour leki oh bon bozonga bien na nyonso na leke na nyonso bona poitrine avancée bon monate papa filmer nga bien ko monate na nyonso na leki ay loko te pa na ngali papa so télé na ngom kusi pa na ngo comparer nga na ndeni ko comparer nga na ete papa oh tout ça même biso tanga ko yaza nani oh mais tout le monde appelle moi na bengaka ujana de la presse pa mbanga fort biki fille na kudu bozwa ze lokote fille na kudu ama papa aleki na beauté aleki na relation aleki na makambo est-ce que yo pena biloko ndenge wana ondima ngo vraiment moi na mo ujana de la presse
nga bokotangela nkombo na ye te mpo namonaki ake ville ake otia tioka kokana nanga otangela ye ndeni nga nayebi ye kotangela ye ndeni nga namonaki ake ville ake kosomba mafuta ko bape tiokolata bafi ya pembe okotangela ngai te parce que nayebi ye te namona ye te otangela ngai mpo namonaka ye fima mwindu elongi mabe tutu okompare nga na basa kitoko comparer à basa kitoko so tangi nga basa kitoko wana dans ces pays so comparer nga par exemple na fifi siwa oui wana nde mutapua oko comparer nga na wana nzelo tali papa comparer nga na été kotangi nga sukomba na te c'est comme message nous ko adresser ba ko mibale bana na mibale oyo ba o meka ko salir personnalité il y a patron na yo donc message net ni clé ko pesa bango to lobani ni penze o ko lobela bango bena o s'adresser bango directement batika otanga komba boss nanga batika so ba otanga komba boss nanga so ba bo empoli nga kuna empoli na mela tanto diamba plus que les kabang so ba mela ontenga mela batika otanga komba na batika otanga komba ken piana parce que za boss nanga batika otanga komba na ba sali réputation na baza biloko te baba na ba yolo na seku na suka bandumba parce nga na ba biso tokanga porte na 21 na lala ka vent bango ba bima butu ko sa kindumba bango na ba mama bango au moins to comprendre nga bango esimba te merci na ozongelo sima par rapport à toujours continuer lelo to mon andiro na biso Fabregas Métis Noir le 13 juin azo élargué sur le marché discographie c'est le marché des disques album qui porte le titre Cible est-ce que selon you appréciation et ça négatif ou positif aussi mbaté na temps oyo contrôle les obétanos sur le marché des disques bien sûr lelo muta la raté so betika bonne musique ba tutu ba oyoka mais Fabregas moi reproche ça moi par rapport muké à Fabregas par rapport ninga zala qui lelo Fabregas za bongo TP ba tebele bazaki ba pilier bazaki na orchestre Villanova op ba tia moi un plus na Fabregas c'est comme si bazala négligé lelo baza été mais to qui Fabregas qui n'a pas propre forme babi li sapi moko et sur la longité donc il faut dans l'ensemble maré qui a bon chanteur aimbara bien banze moné kanga ba générique na ebetaka mais aluka vraiment ayoka pe ba fan na ye ayoka pe bandeko azala na bango et surtout au ba accompagner surtout soazo qui nous consale ba album na ye ba maxi single na ye ba single na ye donc Fabregas ça va par rapport ya Nzembo oyo ou tu ko lancer sur YouTube c'est bon déjà Nzembo aneza kitoko mettre oser la kaka album na cible mais n'engue déjà fallu pour pas déjà ça font l'année montema déjà na ba jeune tout n'enga lobaki yango donc déjà Fabregas à côté déjà la bibliothèque à musique à Congo mais babi que muto akoka azati donc azape na moi ba normali pe muke o esengeli que il faut abongisa yango mais déjà musique ça c'est bon ça semble aller zo kende kitoko donc topé c'est ka chance déjà Fabregas maestro déjà garmon déjà ou déjà pe ça absolument déjà sentiment to binaraye to karabanze mona kitoko donc pourquoi pas Simba donc je pense que Eko Simba bonne chance quand on a Fabregas donc c'est l'album du maître l'album cible parce qu'on a l'ingapé Fabregas Ming na lobango je suis là pour faire la promotion des artistes et musiciens sans exception donc Fabregas c'est bon déjà oui Ranson Igwe de la forêt loi de la forêt tout le monde a dit via Kotiagi Rekou via Lelo député par rapport à l'image, est-ce que via Rosa des fois au four et au moulin, entre-temps, à l'Assemblée nationale, entre-temps, au bêta musique, est-ce que les mamans mi balé et au Simba? Non, et au Simba parce que au Moni Moutoja soit député, déjà la nation le regarde, hein, donc peuple parce qu'il est là, Azana Batinde Kuna population et peuple bateau ba voter qui est azana babilo rebelle il faut vraiment allober lango par rapport à ba motion ou ya rukuta nango donc il faut la concentrer et surtout azala vraiment concentrer pour moi ça va pas mélanger la musique et la politique c'est pas quelque chose d'énorme et c'est le mot il y a bien donc il faut via la focaliser na le comment déjà andimi qui a embrasser carrière politique atika la carrière politique à Luka Dauphin nae au mutako remplacer comme président na Wenge Musique à maison mère parce que waneze le mot etikali donc oui Ranson a s'occuper na eloko moko o eza carrière politique donc déjà za député déjà population bato ba voter qui bazana besoin bazala de suite oui Ranson ne bato mususu ba pesa ba confiance et comme tour a wera sali ma papa kuna na parlement donc vers se concentrer parce que la politique eza eloko mo énorme.
Kofi Olomide les Rambo sont Mbeli Quadra couramment le long à Paris to habité par rapport aux images selon yo via que tourisme to à que voyage à faire à que renégocier peut-être bandou les zones à niveau il y a espace Schengen. Donc c'est bien Kofi Olomide d'abord il était acquitté par rapport à Bablo Nyon Sowe Salema Badbayebi. Kofi Olomide a été vraiment attaqué surtout dans la ex-danseuse naye dans la tebele maramobele salama ba diffamation ka tozoloba yobika justice ya poto na justice ya ezara ndenge morte Kofi Olomide ba katela ki makolo ba ça ki akoma sous poto te pour azaki na mo embargo mo ya ko voyager en Occident lelo na otaki ko na sa to sala magazine mo salenga bien magazine on était là et donc ba soumi on a Paris les qui rencontre incroyable Diddy Stone et son père Kofi Olomide à Paris. Donc une rencontre magique Kofi Olomide et Diddy Stone à Paris. Na komega moi le roman donc bato vraiment va consommer quand trop na Paris on a pris bon merci nga pesa nga bien parce que tous a besoin de musique ils ont na poto bato quoi ba Kofi Olomide baza ba légende baza ba icône donc musique ka Kofi pas comprendre ai ba peka ki tant bat ba lo ba no boy donc ezaka pour nos populariser donc a populariser kangaka matoy mais le sali bien Kofi Olomide na Paris et sali bien ba vient na biso ba tout euro ba vient na biso ebele ba bato quoi ba Clairbeau boula les millions garçons de Paris ba genetique kuna ba kutena na Kofi Olomide ba maman Joséphine bato vraiment ebele ba o ba sepela qui parce que Kofi Olomide na poto mon côté tara musique à Kofi ça fait beaucoup de tendance soka ba cheka libaya quartier latin plein bon monde Kofi ka so ba akosa rara sport lelo lobi abeti Olympia maman parce que a muto da populaire bat balinga musique ne mingi tara banzembo Kofi sa la biso ba kuku ba fazer donc ba parking ba baba donc Kofi Olomide aza a kota déjà na bibliothèque à musique à Congo donc aza légende ay ba neni ya kotambola ay bandeni ya kozala parce que aza humain donc mutunyo so libanga donc nini libanga zo akaka na manga hotel donc Kofi Olomide aza légende mo pao ay ba ko supporter na kombo mi pesa songa mbeli donc jamais ba betara li Kofi donc Kofi faut supporter na jalousie aux en Afrique na Congo surtout biso capitale la jalousie ay bara ke non ba problème aux zo ay karame aza mutu acha penzambe liboso Kofi faut acha nzambe liboso na diko so na Diddy Stone par rapport ya masolo mo a solo na Kim Kardashian tout solina Diddy Stone abisingabi tu vois aujourd'hui quand mon papa a commis à Paris tala sous ba porte fungami donc Kofi Olomide nzamba lenga mingi acha penzambe liboso na makamuna même na musique na a mona ki un jour pe Kofi Olomide a ozala pe honorer de son vivant parce que babi aimer nos vivants batebeli balinga Kofi mais Kofi alinga bato. Non c'est ça quoi. Moi ba dédicace ba nyonso balandi biso bato nyonso yayo bazara à travers le monde moi ba mbote ba dédicace c'est ça moi bien parce que tout na sous émission. Ba dédicace nanga na Clairbeau boula le mignon garçon de Paris le baby face ye Wester ezaka na sima mukongo na ye mais nga na sentir no Clairbeau boula te babi Wester ezana sima mukongo mais nga des jours que frappe encore na sentir no puissance à Clairbeau te kabila nga moi papier quand tu as un Wester, tu vas sentir parce que par rapport à l'image solo, on te sorti solo pas, on te dégage, tu vas sentir puissance à Clairbeau boula, tu vas sentir puissance à Mado boula par rapport à l'image. Vous avez déjà Mado boula déjà tout à l'heure tant au Kabouana on a appelé son numéro, on a payé titan dans monter ma pembe donc déjà Clairbeau boula on a déjà bilili donc il y a un garçon motara garçon a kitoko boga en plus à Kaba donc c'est mystique donc allez vient nga chiko musheni donc il y a un mystique te bave chiko merci mais wana maloba mais Clairbeau boula yaza cash money taka na bien que cash money bave chiko maloba promesse est belé mais Clairbeau boula yaza quoi papa père spirituel donc il est vraiment à l'euro là-dedans à la typement nanga la typement varise à Clairbeau boula et pas à la tête varise à Peggy Titan allez vient nga choisi ma tête les vénérables maîtres l'homme qui monopolise le billet vert te moi na Paris à solo donc l'homme en héros donc il y a ta moi na ba héros Paris wana ba yebi donc ba jeune à Paris ba simba soulard mais bon on a bango nyonso comment na poche à Clairbeau boula merci beaucoup à Jolili à Talanchanos Henri Modogolo on a pêché mbote merci beaucoup à site Kitoko hein film on a film parce que nga le kana ah merci beaucoup à ma sœur chérie il vraiment la linga gaming donc on a pêché mbote Mélanie Kalanga Naomi Kalanga maman Arlette Matoko na Londres Vieux Blanchard il y a Londres Vieux Blanchard à Londres Papi Cheval Blanc na Paris batutu balinga pegiti et Papi Cheval Blanc na Belgique batutu balinga pegiti donc beau consommer nga chalet chamba l'appellation bien contrôlée Jean Chambaré depuis Canada motema ya mami chamba na mwana na bango Yohan Preston na bosanité batutu bolinga pegiti tant boza vraiment ebelé venanga Junes Kayoka
Jeunesse Kayoka, Venangai, Jeunesse Dioka, mon vient à Pession Mbote depuis Suisse, ma grosse solo la terre, Jubek à l'Obagénan, au solo l'ité au bloqué, donc VO Petinao, solo là, donc bas solo là, tout balinga rapegi, si tu as apprécié, merci, beau s'abonner toujours. Tu as besoin de comme maman à 200 000 abonnés, si tu es les gars, si tout, film ou film, parce qu'il y a vraiment, n'a supporter à film ou film, donc, n'a film ou film, merci Pena Jubek pour l'analyse qui toque émission calmement, Peggy Titan, moi na bino, ndeko na bino, bato tout bolinga, donc, bobinga ka Jubek a opé le numéro, donc, merci na. Merci d'être passé, Peggy Titan. Peggy Titan, Oya Peggy, merci d'être passé. Viens à Blanchard na Londres, Bambo Tebele. Viens à Blanchard na Londres, Bambo Tebele. Viens à Blanchard na Londres, Bambo Tebele. Moi, si y a Pembeyo, ma bangara na ba Oya yo, au Orlando partout dans le monde. Et puis, au PC numéro à contact. Na PC mbote na liboso na ma boss na Ken Piana. Sans oublier James 007 des prix Paris. Mon numéro de téléphone 082 00 308 81 082 71 00 308 082 71 00 308. C'est difficile à la perle. Bye bye, gros bisous. Ok, merci beaucoup. Du côté de caméra, c'était Zalagi Bongonde, Gradi soit par Gradi. Nabo Sante Bao Yanganyo Balenga à travers le monde. Bana Kitambo tout Bolandanga. Felia Womola, la baronne, autrement dit de Sanima Koufarate. Ale Cheri Mokemu, Vienanga Jostamboli Sedwa. Gilana Gripi la Congolaise. Sideman, Vienanga Solo Basolo Layo Vie. Ça fait un bail. Dollar, non, Simbazoute, Sideman patron. Le patron lui-même, Sideman. Est-ce qu'à service l'inverse? Chris Baka Leroy, Bambo Tebele. Chris Baka Leroy, mon grand frère propre, Marlène Kanyuka Bambo Tebele, Bijou Kenda, non sentir yoti. Gila la grippine la congolaise, yo na Santara déjà fait liawo mon la baronne à Santa le chéri mokemo par rapport à image, j'ai tout au kito MK Alice Owanjikoy, vient na Chiko Musheni. Par rapport à image, maître Chico Moulamba, na Brazzaville, Eric Mbemba na Brazzaville, Bambo Tebele, na Robo Sanrabino jamais, Solaba Sololayo, Masarangai, Trésor Dunga Papa na Messi, camarade na Mutema, Arnaud di Chambuka Longi. Olobaki na Rolembero, na sentir éroté, Arnaud di Chambuka Longi, na sentir éroté, Masananga Fiston Zala. Na Dijon, Mutema Vanessa Nzala, na Dijon. En tout cas, je m'arrête ici. À la coutume, quand on est dans le bac Mistral, Canicule, Wakisha, Orage, Boucle, Nalimwe. Alda.